mboko na ye angolais, papa botiye angolais, maman botiye rwandais, aza congolais te, aza la combien de nationalités ndamu bongo occupé Congo, tala ndenga atiki Congo lelo na balabala. Mais c'est une homme a signé 5 accords. Tous ces accords-là, il a signé pour que le pays est balkanisé. Il y a un mandat, comme on est dans le monde entier. L'Union est dans le palmarès de président Congo. Kabila a été 18 ans. Mais tu n'as pas 3 ans. Bilan a bango ezani. Bilan a bango ezani. Ba pesa biso ata bilan ngo ya état de siège wana kuna. O ya ke go tia kuna. Ai sa biso bilan ezani ni. Félix Aza mutu oyo place na eza prison. Ba fonctionnaire ba zo mbongo te. Biso ba coopérer mbongo zo mona na te. Passe na passe. Kaka ye akosa biso to ndimaka. Moni biso mwasa ndumba. Mwasa ndumba bakosa je mbala moko. Bakosa je mbami balete Mr. Félix Avantria Lukuta. Kobima yandeko Kamere eza démission à Sama Lokonde parce que Kamere na janvier 2022 a comme premier ministre. Mutazo bundisa yo mutazo bomisa yo bato. Kagame aloba na France. Bien que ngai na boma ba congolais te. Soki ezala Kabila mbeli de pesa ba bingo buka bido mukilo wala do Kongo balingola la pongité. Mais kilo maloba eloko te. Na minute yo kozonga. Ozuli susu yo moko zuma kolo tie pa Kagame. Kabila teki mboko na 18 ans. Mais kilo bateki mboko na 3 ans. Bila na bango ezani. Bilan na bango ezani. Ba pesa biso ata bilan ngo ya état de siège wana kuna. O ya ke go tia kuna. Ai sa biso bilan ezani ni. Bande na biso bazo kufa. Tozana esengo te. Yende tilo mazana esengo. Po oyo alingaki yango ndezo kokisama. Ata azui ba Ugandais, ata azui ba Burundais, ata azui kale même bato bazo bundisa biso. Bango pe ba bomisa biso toujours. Bakoya na mwa mascara, basamo eloko moko boyo tobosana. Messi mansima bakoya kaka. Mama est-ce to ndima pe bango ba ya ko tokola biso bandako. Bazo ya ko tokola biso bandako na Congo. Na sas nini? Na programme nini na kuna ndege nini lobi lo banda kuna balo komake banda kuna biso eza mboka na biso tala banda kuna biso totonga po nini eza bongo te photo telemela biloko na toboyaka tolinga te ondima bindima basoda wana baza biso na Congo toza armée makasa koleka bango nyonso pona bazotika oya biso pona bazosuna oya biso azo nde mbongo ya biafuta bango bazosala biso bavanti wana ntuka Chilombo basala biso bavanti na mboka oyo biso toa esclave na bango te bango balobaki Kamera yibi mbongo lelo Sama Lokonde azo démissionner po lelo Kamera akoma premier ministre donc bango bani bamona biso ba ballon na bango to bani bamona biso ba na bango to bani bamona biso ba jouer Tshisekedi tozo dima makamuna ye ata muke moko te aza Lukuta ata discours apesa kilobi endimi yango te discours a Lukuta oya lo bakasalela yango te biso bakangole tolembi tobaye na biso tobaye atikela biso mboka na biso azonga Rwanda ya za Rwandais lokola za Rwanda azoteka mboka na biso Congo ye pe aza Rwanda kene na mboka na bango tolembi na biso makamuna ye président Mobimba belaka biso anzala lelo décembre yango tokende tokota 2022 eloko moko te ba fonctionnaire bazwa mbongo te biso bakopera mbongo zomona na te passe na passe kaka ye akosaka biso to ndimaka moni biso mwasa ndumba bakosa je mbala moko bakosa je mbala mibale te Mr. Félix Avantria Lukuta bandeko ne batayi de pesi babaye lobi kutu babundaki bango na bango kuna na 10e bazobunda donc aza Avantria tolembi eloko moko azosala na Congo te aza Avantria Chilombo aza Avantria aza mutabombe tolembi aza président pe ya okamba moko te
président Mobimba alinga basi alingi ambiance biso peuple alingi biso te kosaka bafanti na bafanti to baeye oye bisama matama ala Chilombo to ana tina na ete na mboka o akende to mamvola to ana tina na ete kamere soka che premier ministre bakolemba biso na mboka o to ko bomba na so to ko bomba en tant que Congolais d'origine soki totali na force du monde, na force d'Afrique. Rwanda na cotation aza pene na biso te. Ba soldats congolais au message na opesa bango il faut batomboka. Mboka lokola Rwanda oyo en époque président Mobutu atelemisa drapeau na kati ya Kigali etelemi. Mboka moko lokola Tchangu oyo pays lokola Tchangu bazwa force policier na bango po baya basangisa force na policier congolais ba encadrer Congo eloko wana ezopesanga mwa lolenge makasi. Félix Kimayele te mutatangi kelasi ata moko te ajuki bosoto ya kozanga kokende kelasi na ye asangisi yango na bakongole nyonso tala ndenge abebisi Congo tala ndenge azozwa Congo aokabala Rwanda na bato ya mayele oyo baya na kati ya Congo. Papa mbongo batata bino batangisela bino kelasi mutu moko aza zoba afanda ata baba ya ekoli te azuki bozoba na ye alakisi bino azwi mayele na bino abwaki azuki bozoba na ye alakisi bino boza bato minene na mboka oyo tala mutu atanga kelasi te ndenge aosaka na bino toyebisi Chilombo boye aprepare basaki na ye akangala mwasi na bana lokola somba lupangu soki na Singankuvu akende kuna na Singankuvu akende ofanda na Congo na place te d'ailleurs aza congolais te koko na ye angolais papa botiye angolais mama botiye rwandais aza congolais te aza la combien de nationalité ndamu bonga occupé Congo tala ndenge atiki Congo lelo na balabala tala ndenge ndeko Félix atiki Congo lelo na balabala asala bakorne na Rwanda asala bakorne na soki nani na toyebisi Kagame toyebisi yo bien Congo mutabundisa yango eza yo mais yeba bien bajo osali na Félix bacontra ya bino ekosila mokolo président Fayulu ozwaka mboka oyo aokamba yango tokokota Kigali na makolo tokosala nzela pa président elite quartier 3 tokosanga nzela pa président elite tokokende Rwanda makolo tokobunda basoda ya Rwanda na biso bakongolais Rwanda oyebi biso toboma bino tozala manduki te mais tokokota Kigali na maboko na makolo liste na mboka moko bakonzi bazala mibale te président ya UDPS alobaki discours na ye liboso ya bamilitaire ya UDPS biso tozozela discours ya tata mokonzi ya mboka oyo bakongolais babimaki na mbula na 2018 président Martin Fayulu naloba yango awa ntango iso na baetando ike ke Sama Lukonde azalaki commissaire d'état ya Chilombo akosala eloko te azalaki mwana ya bitinda parce que bazalaki na gouvernement parallèle ba ordre bandaki kouta epai ya Chilombo na bamilitaire ya UDPS yango wana lelo mpona biso bomona yango eloko ya sika te que soki Sama Lukonde a démissionné mpona biso peuple congolais eza d'ailleurs aventure ya mauvais goût parce que Sama Lukonde atikali koréaliser ata eloko moko te parce que soki totali ntango basalaki remise en reprise ye na Pepe Ilukamba ayebisaki ye boye Sama Lukonde soki esimbi ekozala avantage ya individu Chilombo mais soki esimbi te akobwakela yo lisuma wana lelo oyo bomoni Chilombo koloba eke ba gouvernement na ngai ba warion basali eloko te mpona biso ndeko journaliste biso bana Martin Fayulu biso bana nouvelle la ya président Adolphe Mozitu tokoki kokota na bozoba oyo Chilombo na Sama Lukonde bazosala te si pas mission na biso objectif eza Félix dégage et puis 2023 tozokende na élection oyo boye peuple akozongisa Martin Fayulu na bokonzi na ye za na besoin ya kadima te problème na biso eza tokende na maponami tokende kozwa bakambi oyo boye bakozala neutre voilà eloko oyo boye peuple congolais bana kozela misala ba investisseur baya bato wana baye te na mandat ya Chilombo alors
démissionnaire ya Esama Lukonde mais ozomona bandeko awa bazana misala te kope kufa de Félix na pouvoir alors biso ba congolais toza ko bengisa ba congolais bazala vigilant olandi awa boy to yebi peuple ba fungola miso parce que le 4 janvier 2024 Chilombo a causé même pas une minute. Yango zomona bisikana sur les grands trésor King Bukele Visionus au océan du Congo et Akonus nous a sensibiliser peuple pour la révolution ceux qui ba boy plan ya bana mboka Martin Fayulu na Adolphe Mobutu. Na kati ya parlement debout na parlement ya assemblée nationale au monde qui ba militaire à UDPS na tinda ki bino derrière ba vidéo wana Kobe la Félix aventurier les abisso tête au lobby yango les ba militaire à UDPS yango moni ememi révocation ya DG à RTNC. Alors, boye ba que Félix aza aventurier, o bande ko IDPS ba uti ko comprendre. Lelo oyo boye, mboka moko te na monde, batikala ko gérer yango na ba force étrangère. Lokola tuti ko mona awa boye, mokonzi ya la police, oya biso akendaki na kasura ko kuta na ba responsable et la police rwandaise pour na ko gérer mboka na biso. Donc pour nous, eloko wana toza ko fustiger yango biso baso ezala bandeko oyo bazala kati ya UDPS ezala biso oyo tozali banda ya lamuka FCC eloko wana mutu moko te aza kobetela ngo maboko oyo to vivre eza ba aventure oyo boyetu no babemi mboka na biso azwi mboka teki yango azwi lelo pétrole na biso na cataracte côté ya Bakongo apesi ba angolais azwi lelo nini parc ya Virunga apesi ba rwandais yango wana mama océan mama Dorian ndeko trésor King Bukele Beni eloko wana biso to kosepela nango pourquoi yango to lobby Félix aza mutu oyo place na eza prison yango moni ba jeune baza awa makambo nyonso to kolwa na télévision te toza ko sensibiliser ba jeune tolo na yaki na quartier 3 lobby na kozala na Kaluka lobe kuna toza na mission ya kobenga na Chilombo parce que tokolinga te Chilombo a continuer koteka mboka na biso ndenge azoteka parce que lelo soki ateki ba province nyonso etikali Kinshasa donc tokomi ba esclave bayima na batuchi alors eloko wana biso tobeta maboko te yango tozosenga conscience ya peuple congolais ezala oyo bazali banda ya mboka na ba oyo bazala kati tosangisa maboko pour que to continuer lutte oyo boye to récupérer mboka na biso na maboko ya banguna na maboko ya baventurier oyo boye bazwi mboka na biso bateki voilà soki tokoki kosukisa na mituna na bino yango wana mbe bandeko nyonso oyo bamona na biso na musika basoutien na bango eza le bienvenu oyo boye bakoki komema mpe biso pour que non tosala lutte malamu bakoki kocontacte biso peut-être na 243 81 73 11 702 azoloba na bino natangi kombo te place oza yo moko miyebi kishimbi oyebo miyebi ndenge oza wana lelo awa na mboka oyo ndenge toza awa tozo souffrir bakompagnie eza te misala eza te biso tozo souffrir totangi baklasse lelo misala eza te lelo yo olakaki batu soki ngai na koti bakompagnie ekobima bino na este boye lelo awa oyeli biso babombe oyeli biso pasi souffrance kidikidi lelo biso bana mboka tozo souffrir souffrance eleki Félix oza wapi ta ndenge okomi bazo utilize yo oya boye eske yebisa biso bien clair le cas loba ndenge okenda koloba kuna avant tie olobaki nini ya peuple yo olobaki nini ya malungu olobaki olaki ba militaire olaki boye makambo nyonso olobaka eza ya lukuta tika mwana mboka Fayulu azwa pouvoir na ye yo nani avotaka yo mutu avota yo aza te oyaka boye obanda kokende banda kala banda tata na yo azala biso pasi esali biso pasi koyoka mokonzi ya mboka soi-disant kolelaka ntongo midi pokwa soki papa na ndaku azokolela ebongo biso papa aza wana mpona konsole bana na ntango mwana azokolela muka te papa oye wana atoza na ona eloko te ofortifie ne fiske atika kolela mbe oyo papa soi-disant papa ya kolela siko biso bana tokosala nini tolembi discours oyo ya kolelaka ntongo midi pokwa le même discours oyo asalaki yango na 2020
alelaki FCC ebloke ngai sikoyo lelo yo okabwana na FCC oboma mariage sikoyo ozokolela nini na ministre oyo na discours na ye nalandi aleleli gouvernement na ye aleleli député profession yoko banda kolela kaka oyo koyaka discours na ye wana ya nini akolela su babugumeske botungisama boganga soki ndenge nini eza pasi procès ya kamere bana mboka nyonso batalaka yango toyebi lolenge elekelaka. C'est pour la première fois namona justice aboya les preuves alobi soki to continuer pièce par pièce eza risque tolala wa esalama wapi Kamere aloba ngo plusieurs fois tout ce que je faisais au nom du président de la République. Nyonso Kamere asala président na ye Tshilombo ayebi yango ya grave ezate sikoyo tokoganga po kobima Kamere mpo na nini tandis que eza pati oyo elambami Félix asali tata ayebi nyonso ezalaki eza déjà planifié eloko akokamwa eza te totrouve na biso yango normal totrouve yango normal na biso bakongomani eza pasi makasi tobulaki ke mutu oyo batieli biso mpo biso tovota ye te tobulaki ke mutu oyo batieli biso amemela biso changement mais tomoni rien ne change banda l'époque ya Mobutu ti mwa lelo rien ne change parce que biso peuple congolais na tozwa indépendant te indépendant oyo tozwa wana eza indépendant te lelo biso tokobetelaka yango tolo tolekaka na bamédia tobetela yango tolo mpo mutu oyo azwaka indépendant tomonaka ke fo changement ekotala kati ya mboka ezokamusanga kobima ya Mr Kamere basali fete mais Mr Kamere ayebaki ata ndenge abimi kase judiciaire na ye si na yebebi mpo akotikaka kopostule te na poste ya président akotikaka kopostule te ata batie premier ministre akosala eloko te azalaki directeur ya cabinet ayibaki mbongo ebosiko ta botie premier ministre nde atiki moyibi eza pasi te toza kaka biso moko kaka kokera aza te mpe bakita bamata mutu na bango wana batie na seni soit dizaka dima azobetaka toujours na passé basupporter bagangi wo mais passé mpo akotravaille te péché biso mama bakomi koatufe biso peuple batufaka ye te soko oluki oyo atufe peuple selelo nde ozoluka liwa na yo yango wana omonaki na shooting wana tozalaki ebele te ebele bakangamaki ebele bakoma obanga mais tolobi ke tobanga su eloko te oyo koya eya okosala eloko te ndenge nini oyebi ke lelo ntango ekoma zone rouge ntango lelo ekoma zone rouge mama journaliste oyebi mpo na nini ntango ekomi zone rouge mpo bayebi ke tobamba Tshilombo mabanga lelo kaka bandeko na ye babengaki ye beto mais lelo bachange langage ekomi tokende wapi mpe toza wapi tozopesa longole ya makasi epai na bino bajournaliste mpo bozosala makambo oyo ke biso peuple tomona toyeba politike oyo tozalaki nango ya 2006 yango eza lelo te politique échange tosali 3 fois élection rien ne change cette fois-ci biso tolobi ke bakita bamata akolongwa napesaki badetail ndenge Kongo etekami napesaki badetail ndenge Kamere akangamaki et puis j'ai parlé pour la libération de Kamere. Congo est commis kotambola na distraction pure et simple. Mon frère ami. Pour nani ndeko Tshilombo ateki mboka. Pourquoi ndeko Tshilombo akabi pays na sa moi? Na yebisaki yo wuta tango ya Mobutu. Mboka na biso elukaka balkanisation. Lukola Mobutu azalaka mayele bakoka Mobutu te. Kagame na Museveni sont allés chercher Kabila, Laurent. Pour
pour combattre Mobutu. Donnez-moi un peu le temps de vous expliquer. Pour quoi Mobutu, Bazui Laurent Désiré va te présenter en Amérique. Américain va soutenir yé. Baye kokota Kabila awa. Kagame na Museveni baye pour la balkanisation Kabila boyi. Kaka même Kagame na Museveni baka ko luka raïse. Ndeko Kanambe Hippolyte. Lokola ya boka makina akola kina boka ndeko Kabila le père. Ayebaki makambo ebela ndeko Kabila le père. Yango bomonaki bakendaki kozwa Hippolyte Kanambe baye na na kati ya Congo. Tango Joseph Kabila ye na kati ya Congo, ndeko Kagame aluki manière pour balkaniser pays. Tomonaki papa Tshisekedi wa Mulumba pe à son âme, azalaki accompagné na Aigle supérieur Martin Fayulu, baboyaka likambo balkanisation. Bitumbe makasi, papa Tshisekedi aye kokufa. Bakei kozwa ndoki oyo abomi Congo, baye ko imposer ye. Kokoma yande ko Tshilombo comme je viens de le dire au commencement, mais c'est Tshilombo a signé 5 accords. Tous ces accords-là, il a signé pour que le pays soit balkanisé. Il y a un mandat, comme on est dans le monde entier. L'Union n'a pas le palmarès, ça va présent au Congo. Mais à compte tenu, il n'y a pas si on est dans la Kachamboka. Quand on a des caméras, et distraction pure et simple. Na kolobano mukuse caméra muta côté na prison Kabila, muta misme caméra na prison sa Kabila via Kagame. Kokoma ya Paul Kagame awa yende ayaki kopesa ndeko Tshilombo autorisation abimisa kamere pour que kamere mutu azali na centre ya balkanisation makambo wana. Na yebisa kyo mukolo na yaki na émission na yo, na yebisa kyo que on est en train de préparer Kamere comme premier ministre à 2022. Ça je l'avais dit, le peuple me témoin. Oyokaki tango Kamere bimi, après une semaine passée ndeko Tshilombo Bombe aye ko sala discours ya koloba que je vais faire remaniement. Remaniement on sala par rapport à quoi? Or na munoko na koloba que non na 2023 to kende ba élection. Kobima ndeko Kamere eza démission à Sama Lokonde parce que Kamere na janvier 2022 ako comme premier ministre ye muta ko pesa ode pays na biso ezala balkanisé. Talatina ya Sama Lokonde ako senga démission parce que sika wana basimbisa ke ko simbisa mukole sika lokola ye akotike sika wana Kamere azo pour que ba balkaniser pays. Na banji le kambo wana banda to botama tito koma boye na mona na noté. Même la tanga Mobutu, même la tanga Kabila, même la tanga Kabila le père, ya mwana to mona makambo wana te. To ko mona kana makambo ya Tshilombo oyo. Mais nazoka mwa mingi noko na question no tuningai. Yo moko za journaliste. Yo za mutamayele muto tangi mingi. Est-ce que na likambo nini yo okoko mona likambo wana muta witi prison lelo lisusu. Bozo mutu wana bocha ele lisusu akoma lisusu premier ministre. Na mboka ni po Sam Lukonde a démissionné. Ya ko démissionner na cause nini? Bon, il y a tchaki Sam Lukonde na problème nini. C'est-à-dire il y a bomba qui Sam Lukonde que Sam Lukonde ba bomba ye la simana ko bimisa ye et ça le kola joueur moko boye a bombi Kamere pour Kamere ay ko bima ba ko ça na match ajwa est-ce que e wana penze la mboka nini biso ko na makambo wana. Mais la question wana e pesinga pasi na mutema e ko simba te pe ko to simba te. Wana za lokuta e ko sala mate ngala zo bisa nos aba peuple congolais. C'est que Rwanda na ba Congolais ba sangani po ba passe pour na biso. Lelo sur Rwanda na Congo sangisi bango. Ex ba sangisaka mwasi ya mutu na mwasi na yo moko ko luamba spo ba moni to lingi Rwanda aya awate boye bisa président de la République le Kamboane ko sala mayango te. Ko simba te. Saka pouvoir Simba Fatina madama ayoka moto ayoka la etali bisote Simba Fatina madama ayoka moto ayoka la Simba Fatina madama
na bombe na moyibi na bavoyage na makambo nyonso oyo mabebi na boyebi yango wana bandeko bozala na miso ya kofungama. Excellence Adolphe Mozitu alobaki Félix ata mati ake na Jérusalem na tombo ya Jésus Christ akozala eloko moko na mutema mabe Félix aza nango bandeko boyeba ke Tshilombo ya niveau ya mutema mabe aza nango akoki kozala meme mutu aparticipe na liwa ya papa Lwambo Makende eza bote eza bote meme na liwa ya bakanja soki totali attention te depuis libumu ya Félix parce que niveau ya mutu aza lokuta boye totikana lukomona ye te yango wana batata na ngai ndenge ndeko Junior alobaki awa Excellence Mozito aza na mikili ya poto lelo aza na Grande-Bretagne lobi ekozala na États-Unis lobi kuna azotambola mpo na kokende kotia contre mbili kokoinse Tshilombo bomonaki humiliation na politique ezaka élévation bomona biso awa boye na président Louis Martin Fayulu kobenda ye kosala yo balia basala mais biso tolobi yango te kolembisa biso Mozito azwa bwatu te akomi poto te akomi te akosonga te akosonga te maboko makasi mpona Martin Fayulu. Yamuka ne tombera pas. Yamuka ne tombera pas. Yamuka ne tombera pas. Bande kolelai. Bomoni le discours oyo. Félix alobi. Na kotonga nzela oyo kosangisa biso Congo Brazzaville na Kinshasa na nzela ya rai akotia po oyo ekomanda korelie Congo Kinshasa nani yango bandeko na biso ya bakongo balobi me tata oyo ya bolole oyo tata oyo ya lokuta omoni bakolo sinyaki na sasu awa na Congo kotika kosalema te me boye bango boyebiki na ndeko misu bazalaka na Kinshasa awa bazoka transport na tongo bakenda kosala na bakongo ntango oyo olobi na kosala projet ya pas profonde na banana pour que non to déboucher bamasu awutaka poto eyaka na kati ya bakongo misala ezonga bato bazwa misala na onatra mais aye kochange subitement mpona koloba ke nazosala port oyo boye masuwa nyonso soki eyei ebana kosuwa ekwenda kosuka na Congo Brazzaville. Est-ce que bino bakolinga eloko wana bozomona Félix bisika azomema mboka ya libunga parce que lelo oyo boye bandeko toyokana malamu soki basali nzela wana boyebake port na biso ya bakongo esali nini ekufi yango na ndeko na biso ya bakongo totika bango te tosoutenir bango tobengana na bango parce que bato wana baye koboma mboka botala lokuta mosusu Félix ayebisaki biso na kotonga banzela tala kutu awa na Kinshasa Félix deploye azokoka kotonga nzela te bo kotonga nzela Kongo mobimba esika koki yango et puis eloko mosusu makambo ya zando tina na oyo boye Jatini Ngobila alobaki na koinaugurer marché central le 13 décembre. Le 13 l'équipe. Est-ce que batongi zando? Alors bandeko botala na magie nini na miracle nini oyo Félix akoya lisusu ko diriger mboka o apart ko kanga Félix place des api na prison. Place Tshilombo za prison. Yango wana batata la ngai Félix déjà bomi mboka bapolisier oyo bino bozomona oyo bazotambolaka awa boye Félix akosi bango na salaire bapolisier bozomona awa bazola bango za milai baza barwandais baza bato ya kotumba baza bato ya koboma bango parce que mboka oyo eza mboka ya Simon Kimbangu mboka oyo eza mboka ya Mobutu mboka oyo eza mboka ya Martin Fayulu eza boto eza bote alors biso tokondima pasi wana tuwaka yango tozosenga boye bamebekelo bapolisier misusu baza wana la police eza ya kokabwana
armée eza ya kokabwana parce que bamoni Félix apesi bango valeur te na mosala oyo baza kosala yango tozosenga bino bapolisier bozomona wana bazaka forme te tolo bango lelo mpo bino boyeba bapolisier baza bamaster na biso ya quartier awa ndenge tobimaka marche soki obeti policier akoyoka mpasi to akoyoka te so tobeti surveillant kasi kobambata akoyoka mpasi to akoyoka te alors pourquoi biso tokimaka bango bomonaka na bamarche ntango tobengaka toza barésistant ezalaka mpona kosala nini korésiste eza kolenda boyeba okende mutu moko te bakokanga ye mpo na makambo ya mboka oyo azobunda au moins bakanga yo ozalaki en isolement ozalaki yo moko bomona awa boye na baprésident Martin Fayulu na Pascal awa torésistant na bapolisier bakipeye baraffort bato oyo balobaki keno Martin Fayulu aza ndakala Adolphe Muzito aza ndakala mais bino bato bozobaki bazala ndakala pourquoi bozotinda bato baya butu bomonaki Tshilombo awa boye toloba yango na parlement debout ya Pascal Tshilombo atinda bato na ye na Faden alobi bobenga Muzito bobenga Fayulu batia na se Muzito ayebisi ye papa pas question eloko wana ekosimba te tolingi ba élection botela lokuta ya bato ya UDPS omwake bakomi kobongola motema Denis Kadima ekosala janelo awa boye oyo bapesi nga $100,000 nafuta barriere ya bato oyo boye bazalaki na nyongo na seni eske tisiko eske boyoki lisolo na bato bafuti bango ezala Denis Kadima ezala Jean-Marc Kabund ezala bango nyonso banda bavoleur banda baventurier eputango bazolo ba état de droit wapi lobi bamonaki mama Marie Efoku kotindika ye na Kingabua alors yango bandeko nazobisa bino mokolo mboso wakoya kosala mitingi awa bana ya Martin Fayulu bose mobilize ezala mokolo yene se koya kosala mitingi na jango awa boye mitingi wana bakosala yango yo te lelo oyo boye la police rwandaise bakomi na contrôle ya mboka ya biso armée ougandaise bakoti na mboka ya biso boyebi ke na 2001 1997-2003 armée rwandaise na armée ougandaise babunda bitumba na Kisangani oyo babona plus de 600,000 personnes. Il a fallu armée ougandaise et de dommager biso 10 milliards